Managana biso, Toyeba yango, Managana biso, Toyeba yango, Managana biso, Managana biso. Tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutusa yango, tusale lango, yango ya biso. Mbuti bandiko balanzi ya emission mokolo molelo ntango iso nazalaka mingi na esengo mpenza ya komona bino bozalaka bongo ebele pona kolanda emission mokolo molelo. Emission i ekelama na tina bongo ya kofiona manaka na biso baindo tope calendrier africain na mpole na yango mpe na mpoasa na yango ntango nyonso bokomonaka bongo ndiko monda bonga biba ete toyaka bongo na ntina ya kolakisa bonzenga te kasi toyaka nde na ntina ya ko limbola bongo manaka na biso baindo tope calendrier africain pamba te manaka ezali bongo lisanga ya bangonga mikolo bamposo basanza pe mibu na kati bongo ya mokili tango nyonso tolobaka ete bato na bato bazali bongo na manaka na bango to pe calendrier na bango o esengeli nango basalela yango po bayeba lolenge kani ekotambola bango na kati ya mokili na bango mpamba te bato na bato lokola bazali bongo na oya bango esengi bato se yango po bazala malamu na kati ya mokili na bango baibonso bozali bongo na bikomelo pe balokasa pe bobongisa babongo na bino mpona kokoma manaka na biso ya mokolo malelo tuyeba ete lelo manaka na biso baindo tozali bongo mokolo mwa kandu mwa tuku mibale bosukisi bopemi ya mitano na sanza ya zomi na eleko ya kisiu na mobu mokama na tuku misato na motoba soki tokobalisa yango mpenza na manaka ya bapaya kolandela bongo manaka ya bapaya lelo tozali bongo mardi le 17 juin 2025 tobalisaka manaka na biso na manaka ya bapaya po bososoli ya malonga ekoka nde bongo mpenza na kozala nkasi ya ntina ezali kozwa manaka na biso kotia yango na kati ya babongo na biso ezwa bongo esika na kati ya bomoi na biso na kati ya manaka na biso baindo calendrier africain na mposo moko tozalaka bongo na mikolo minei konto kenge ntona nkando na kati ya sanza moko tozalaka bongo na mikolo tuku mibale na mwambe pe baposo sambo na kati ya mobu mobimba tozalaka bongo na basanza zomi na misato tozalaka bongo na bamposo tuku libwana moko tozalaka bongo na bileko mitano ezali lolenge nkani manaka na biso etambolaka kati na kozala na yango mobu na mobu soki bakokoso ekozala bozanga te penza na kobenga biso na banumero ya telefone oyo ezali bongo na se ya etando na mituna nyonso oyo bokozala na yango biyano na yango boyeba ete bokozwa yango mpenza na nsikisiki na yango nkasi tosukaka mpe kaka te na kolimbola bongo manaka na biso baindo totombelaka mpe bongo na baebonso oyo basili kobotama mokolo malelo totombeli na bino bambotama elamu bambutukulu ya mboti tata mokili ya likolo na si azala na bino mpe apambola bino bamvula ya mapamboli ekoka bo lisusu konokela okati ya mabota na bino walungu fumuki mbangu weto wangi tukulu wa masiva lulindu wa lunungu bakoka bongo mpenza na kozala na bino bomoi molai na kati bongo ya mokili oyo na se ya moi nkasi tosukaka mpe kaka te na kotombela bongo bambotama elamu biso na bino totia bongo linzaka tokoki te kokata manaka na biso ya mokolo malelo soki nano te totali video du jour ya mokolo malelo tika nano tompakata mbangu kuna na régie na nsima na yango nde tokozonga na bino elongo tolanda ntango oyo oza vutuka eloko ya liboso kowela mutu na yo ezwa boyebi po ebotelo ezaleli ya sika
Pour raisonnement nyonso bayindo bazanango etamboleli ya bayindo kozala ya bayindo ezali contraire à 100% na botata mokeli. Toujours ata moi parenthèse mokene sika wana. Tala kaka yo moko vraiment vandi boye. Mutu moko azolia tochata dipata kikedi boto chaka dipa. Poso kazolia kikedi ba tala na bazolo ba eskazo ka sonité sika pena ba bokilo bazali to esika ba batu bazali ye jeune boya lia kikedi za pe loko yo kela so. Mais bato yo kela ka soni bazato bazate. Wana pena bo moto. Sikoyo mukolo pele mso apusa âge. Lem se paza tata o akoko te ya bato, lem se paza nengo akote ya bato. Mais mutazo lia lipa ekwei, moi morso lipa ekwei. Oyoki pena lobi ozui. Na tuni bino siko molimo ezolobi sa mutu wana pena ke ozui. Ekozala ya tata mokele ata bino moko. Mabeni ni mutu wana asali yo po yo sepela na lipa na ye kwei. Et surtout que ceux qui pas eu malchance kaka ndenge zo kwei soso adodi yango akenango o katani na koseka. Yoka kasi adendela nga susu. Asalela nga ngo fier. Tana nga za kotafuna no mona. Sur place do akomi na ennemi ya motazoli ya lipa. Est-ce que bizaleli wana pa bayindo penza ezalaka to ezalaka te? Siko bino moko bondimi yango ke eza ya tata mokele. Atondo bizaleli wana yango wana pasi na biso ona zolimbola te bozala na bokebi ya koyoka masolo oyo makasi. Weza kibongo matia ya Nisunye Nzila mfumu kusu kiambu nzanapanda na ngola koko ya suka mboka abayindo totika kutia mutuma ngongi pamba te Nisunye Nzila obasila kabongo na kuluba na biso tango nyos tolobaka ete ezali bongo mposa ya tata mokeli epai na biso bayindo emisu na biso ebezi na yango suka kasi baye bonso bosi biso na sima yangonga boyeba ete lo manaka na biso bayindo tozali bongo mokolo mwankandu matukumi bale bosukisi bopemi ya mitano na sanza ya zomi na eleko ya kisiu na mobu mokama na tukumi sato na motoba tobela bongo molimo ya nkandu aya bongo kandula mpenza ba nsuni ya bana na beno emission na biso mokolo malelo ebenzi na yango suka soki bosepela kibongo na bilili ya mokolo malelo boyeba ete motambusi manaka ezalaki bongo nyonga mwanda bwanga pe na sima ya kamera na sungama kibongo epai ya tata makaba elongo na petit microscope ya nite lisusu kozongisa matondo na grande équipe technique mobimba ya Vuvamu télévision na pesi lisusu matondo na DG nganga ngunza bokiti boto likokisinde mpenza ezali moto ya po nite lisusu kopesa matondo na bandeko boso bozalaki bongo mpenza na elikia pe motema ya bokiti pona kolanda émission mokolo malelo kasi toyebisi bino stop kitisa telecommande na sima ya manaka iye mayantina lisusu ekoleka matondo na koloba nini soki natombeli bino te nkandu elamo na mabota Tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutunsa yango, tusale lango, yango ya biso.